Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo. Ya solo bandeko Ernest Koki pona kolanda émission na bino. Émission bikolinga mingi émission masolo. Ya solo masolo na biso ndenge tokolobala klango lelo tozali na masolo na biso zali tokolobela Kakande voyage pastoral, il y a maman conseillère directe, il y a chef spirituel, sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani. Voyage pastoral naye azali kosala yango namboka ya Suisse na Genève. Voyage onezali pona nini pona kokende kotala bana ya papa Simo Kimbangu Kiangani kuna na paroisse à Genève. Pe kolendisa bango yali lokola sensibilisation na likambo papa Simo Kimbangu Kianga natali kolobela tango nyonso totonga nkamba wana ezali na première position pona nini kotonga aéroport na musée yango wana tomoneki maman Marie Mwilu conseillère directe ya chef spirituel ya amoni ete malamu akende ko sensibiliser bana na bango kuna na mboka ya Genève natina ete misala ya nkamba pe kotala bandimio balembi bakwa kozonga na nzela bazonga na ndako tata na bango papa Simo Kimbangu Kiangani yango wana pona kobanda tozali na mois de mars mois oyo ezali mois moko monene tomonaki le 17 mars papa Simo papa Kisolokele yatika kibiso le 17 mars pe tomoni le 22 mars papa Diangenda Botami ezali nde date oyo mama conseillère andimi pote kokende kosala voyage na ye na Genève. Yango wana na mokola lelo le 21 mars nde tozali kokende na Genève na tina musute pona kosala voyage oyo yango wana tozana mopaya na biso ezali nde ngai ndeko na bino papa Lambert Makomimo toyambi mopaya oyo tozana ye na kati na voyage oyo tozali voyage mama azali kosala voyage ya 65 personnes tomoni bandeko ya faki bango ba précédaki mama bazali 47 musiciens oyo basali voyage oyo na mama pe délégation à 7 personnes tozali na kati na TGV tozali kokende na Genève na mama nde tozi mopaya na biso oyo azali na biso na kati na TGV tozali kokende na ye nde tokosolola moke likambo ya le 17 mars papa Kisolokele sima tokiti na papa Diangenda papa mbote na yo. Oui, mbote na ngai papa Lambert. Ya solo ezali sengo mingi pona kosala na biso voyage oyo na mama tobengi voyage pastoral na kanisa pona kobanda na kosenga liboso omibimisa po ete bande ko azali kolanda biso bayiba pe papa Lambert ayambi nani na émission na ye masolo na thème na ye ya mokola lelo voyage pastoral ya mama conseillère directe ya chef spirituel papa Simo Kimbangu Kiangani na Genève papa na biso maloba yambo mbote na biso nyonso na bayi oyo bazali kolandaka émission oyo ngai papa Milweki oyo nayebani mingi na kombo ya papa pied gauche nde nazali mwana oyo nabokwami na bapapa nde lelo oyo tozala mobembo na mama conseillère pona kotala bandimi ya Genève. Merci ya solo papa Milweki ndenge uti kobimisa tozali na kati na émission masolo ndenge to bango mezali voyage ya mama Marie Mwilu yazali kosala voyage na ye nde tolingi to profiter na occasion yango poto kwa kolobela mwa moke leka papa Kisolokele pambate papa Kisolokele atika kibiso le 17 mars 1992 na Belgique na Vilvoorde. Ya solo papa toyokaki ke yo vandaki mingi na papa Kisolokele et puis ozalaki na ye tango nyonso mais na bokei na ye ndenge tokoki koloba na absence na ye ozali kolobela yo nini et puis soko koloba so nanu mwa moke monene ya papa Kisolokele ndenge ozalaki na ye bandeko na ngai papa Kisolokele epai na ngai azalaki lokola nzambe oyo akelaki ngai pamba te makambo mingi oyo ye alobaki na ntia na ngai nazali komona ngo moko pe mokolo na mokolo na ntina na date ya le 17 mars 1992 na kozonga mwasi mamoke ezalaki na ngai
chance ya kokotisaka libondeli ya 22h na ya 0h kuna na biso na Gombe. Esalaki mwa mikolo muke papa Kulutu abandaki koasiste na libondeli ya 0h te to ya 22h te na mobu ya 1991. Kasi na date ya le 24 janvier 1991 toyaki komona na libondeli ya 0h papa Kulutu abimi na chaise roulante na ye koasiste biso na libondeli. Tangu tosisi libondeli nde akopesa mutu moko elembo na ye. Na suka na yango lokola ezalaki bomesani na ngai na sima ya libondeli ya 22h na koluka kotikala ne fiske 10 minutes avant papa akele na chambre na kwa kopesa ye ata moko ya sourire. Nde mokolo yango ya le 24 janvier nde aye koloba na ngai pied gauche lobi oko voyager kokende Matadi kokende ko dédouanier biloko ya mama euti na poto. Kasi lobi pe ngai na kotika bino nazali kokende mobembo na poto pona santé. Voyage na ngai o ya poto ya tour oyo eza lokola ba voyage nyonso te na koumela mwa muke. Kuna nde ler na koumela na kozwa nzela na kozonga na bino awa. Kasi na kokota na koya lisusu awa na ndaku na ngai na Gombe te na koleka mbala moko na mboka kuna na Nkamba. Kuna na Nkamba nde na kofanda mwa mikolo mingi sima nango soki nzoto ezongi makasi lokola mwana mobali ya age ya 42 ans nde na kozongela bino na Kinshasa. Ngabi merci papa. Na ndenge akendaki aumeli papa pied gauche mais tant papa qui solo que lazali koloba ndengwana est-ce que vous allez comprendre makamara koloba ou bien vous allez kaka na flou na kati na bino ya solo tangu tozalaki na papa tango azali koloba na biso ba makambu to bandako mona kaka oui lisolo azoloba bokabwani okeko koma yango to bandako ko prendre yango lokola kaka lisolo ki azokene mobembo lokola mobembo nyonso asalaka 6 mois 7 mois akoki kozongela biso. Kasi tango tomoni epusi mwa mikolo komi inane azali kozongela biso te. Nde na date ya le 17 mars na 6h du matin toye kozwa telefone ya koyoka ke papa Kulutu asili kotika nzoto. Tokamwaki te parce que elobamaki déjà na janvier na papa Diangenda. Tozwi nzela na papa Zako tokei Mbangu na centre d'accueil nga na du voiture papa Zako na Mpanzi tokomi na centre d'accueil epai ya papa lobi effectivement na wuti kotika mbuta na Nkamba. Makanisi na ngai ezongi na bia papa lobaki akozonga lisusu te akoleka mbala moko na Nkamba. Papa Kulutu azalaka na bisu tata pamba te ye mutu abokoli bisu musika te ye azalaki solo tata ateyi bisu ndenge ekokaki po ate etola na matambi ya papa ndenge mango masima akanisini nzambe masalami nzutu na mulimu bikabwani lelo oyo tokokoluba ete eza na biso pasi pamba te ndenge azalaka conseiller na biso tata na biso lelo conseiller asi akei na musuni kasi na mulimu azali tata lelo akei na musuni kasi na mulimu azali donc bakimbangise tango yo to tambula ndenge Suka ya banzambe
bilombe wa banzambe Mukuti wa bakuti pe wa mabota Molimo santu Nzambe ya solo Nzambe ya suka elombe Suka ya banzambe Tango zalaki na yuda Na bono kani ya kala Oteaki, obikisaki Be osekwisaki Bawei Kasi ofinga maki Obeta maki mabanga Babetaki yofimo Ekoti ya nzube na moto Babo makio Oe kurusu Sima ya mikola misato Ose kwa kina bawe Imosa ya koso Moka ya tata Olongo la kiboko Nzibwayo olibota ya yuda Oye kopesa olibota ya pama Libota echola maomokiri Libota ya bazoba Libota ya baindo Na ekeke ya sukali Sikwali Sikato sepela Tokanga lesengo Lelo toswili siko Nzambe azongisi biso bato Biso baino Biso de bilombe 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 ya molimo Bilombe na yoki bangu Basakoli ya suka Bilombe na yoki bangu Bisonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yoki bangu Basakoli ya suka Batoki ya babele ya sika Bapanzi basango na yo Omo kingi Biso Tozali de bilombe Bilombe na yo Bibangu Biso de bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo Kibangu Basakoli ya suka Bilombe na yo Kibangu Bisonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo Kibangu Basakoli ya suka Ekumba eleki makasi Toyende kopesa yo maboko Ekibangu Biso Tusalinde bilombe Bilombe na yo Kibangu Bisonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo Kibangu Basakoli ya suka Bilombe na yo Kibangu Bisonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo Kibangu Basakoli ya suka Tozali elongo na yo tata Kosala na bobangi te Tokolonga biso Tozalinde bilombe Bilombe na yo Kibangu Bisonde bilombe 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 ya molimo Bilombe na yo
basakoli ya suka bilomena yo kimangu kisode bilome ya molimo bilomena yo kimangu basakoli ya suka. Mais bino botunaki papa Diangenda teke akeko tika mbuta na nkamba bobitunaki teke akeko tikela ye ndenge nini botunaki yango te pe bokomprenaki mbala moko bendenge nini to komprenaki likamba ngo mbala moko puisque bango ba preparaki biso ko banda 1972 banda ko préparer biso malembe ezalaka na mokolo mususu papa a piqué crise. Tant papa a piqué crise, mama abengi papa na mokoto, papa sikoyo asali ndenga salaka akeko kuta papa kisolokele a sauté na fenêtre na mur akoti na kati ya Yerusalemi. Papa Kulutu, papa Fumalonga lobi mbuta okoteli ndenge nini awa azongisaki ye kuna epai ya pikaki crise mbala moko azongi en vie. Alors tangu ya lobi na biso ke na uti kotika papa Kulutu déjà na nkamba to komprenaki ke ya solo tangu ekoki. Alors pour tout le monde likambo oya lobaki nanga le 24 janvier 1991 ke likambo ngo ekokani na date ya le 19 mars na 3h du matin omoneri ezali ko bongisa ka ndenge nini bakomema nzoto ya papa Kulutu bambuta bazali ko bongisa ndenge bakomema nzoto ya papa Kulutu na koreki kuna papa Mponda za ko bongisa ndenge nini bakomemela nzoto ya papa Kulutu a partir à aéroport tieko ma centre na 3h du matin papa tindi ditele aya kobenga ngai tozalaki biso nyonso bana côté ya résidence chez nous da natala boiditela ye papa pied gauche papa azali kobenga yo c'est urgent bazo benga baye kobenga ngai wana yo ngai wana ozaki nani yipe mwana papa ou bien ndengini babengi ngai mwana oyo babokolaki malaya yebite bita bengilaki ngai yipe babokolaki yo na papa kisolokele babokolaki nga na papa kisolokele yipe ozaki mwana papa bokola nazalaki parmi bana oyo nyonso papa bokolaka na kati ya Gombe bozalaki ebele ou bien ozalaki ayomo tozalaki mwa mingi. Bon, tokotanga bakombo te obunusu bozaki mais toyebika papa Kulutu pa bana ko bokola batu na Gombe kuna mais tokotanga bakombo na bango te continue na. Alors tangu sikoyo na kei na fukami papa Diangenda lobi na ngai prépare-toi pona 5 surveillants na yo 6e de façon bobongisama ndenge ya kokende kozwa nzoto ya yaya ko bana na aéroport ti bokende kotika yango na nkamba mbala mo makansi na ngai zongi na lobi le 24 janvier 1991 papa lobaki na ngai na kei libela le na kozonga suna ndaku te bokende kotika nga mbala moko na nkamba na lobi merci papa na zongi mbangu epai ya président général na biso oyo azalaki président général adjoint dans l'époque ezalaki papa Mambu na yebisi vieux tal likambo papa lobi na ngai albi ça va zwa courage na poni pe 5 surveillants ndenge na ke présenter pa ya papa na ndenge to kuna kozwa corps na aéroport na ndenge to yaki nango tiko comme sango na nkamba ti ndenge kotaki na lilita nde wana likambo ya le 17 mars 1992. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste tozali komona ndenge papa pied gauche alimboleli biso moke pona kolakisa biso batuana bakokufaka ndenge biso tokokufelaka te otali ke ami lobaki yango toyebi ke papa kisolokele depuis le 17 mars 1958 alobaki ke date oyo bominu mozo komona parce akendaki kotala batu pe bakufelaki ndapesaki date na ya mokolo ya lelo nde mokolo nga na kotika mokili bandeko na ngai na kanisa tozali kolanda pona papa kisolokele tokovanda mingi te pamba te toali na voyage pastoral mama conseillère tokoki kolobake papa sikoyo ba souvenir nini ozali na yango pona papa ndenge bazali na biso lisusu te na mokili oyo na banzi ba souvenir tozana yango ebele oyo lelo absence na bango ekolakisaka biso ke bazali pamba te ezalaki na ngai na 1976 1976 tozalaki na masolo na papa Diangenda
na masolo tozalaki longola papa Diangenda tozalaki ngai na baninga na ngai misatu lokola baninga mine baninga na tozalaki na habitude soki touti ndaka nzambe tokoluka toyeba papa lobaki likambo oyo mpona nini nde papa bengisaka biso mwa masolo epai na ye na butu wana ya le 6 janvier 1976 ngai te nazwaki courage ya kotuna papa mutuna puisque abandaki lisolo yango na kanda ye abengisi biso me abandi yango na kanda nalobi papa mais le 2 janvier tolaki na Kimbanseke onokisaki mbula oyo olobi esokolaki biso nyonso bongo mabe nini oyo lisumu tosali kobanda le 3 janvier ti le 6 janvier awa oyo obengisi biso na kanda nyonso alobi ya solo bana na ngai nabengaki bino mpo nayebisa bino bomoni ntango bakangaka tata akendaka ye moko te akendaka na baye nyonso basalelaka ye ndenge toyokaka na histoire mais avant ma train ekoka kolongwa na abengisaki liboso bana na ye abengisaki biso bana na ye donc papa Diangenda papa Dialungana na mama Mwilo mpona bakoka kokutana nde kokutana oyo bakutanaki alongolaki bilembo nyonso oyo ezalaki na bamama Mikala apesaki yango maboko ya papa Diangenda abomba bamama Mikala ntango bakendaki bakomi na lowa ata mutu moko asalaka miracle ya kolamusa mutu te ou bien n'importe quel miracle alongolaki yango pona ye asa alongolaki yango nyonso atiki yango na maboko ya papa Diangenda alors Satan asepelaki pona monika asa bebisi bato nyonso ya Simon Kimbangu nzokande ayebaki te azosala mosala ya pamba na 1960 nde tango nzoto ezongaki papa Diangenda ayebisi bakoko Mikala bino nyonso bolanda ngai nde kuna place akenda kozongisela bango mokumba ya mutu moko na moko alors tango boutaka retraite nasalaka bino nini biso tozongisi papa otiaka biso bilembo abina tiaka bino bilembo te na récupéraka bilembo oyo tata pesi bino kuna na retraite nde na kati na bana na biso misatu mwana moko tango tokozala te ye wana akozongisela bino bilembo oyo na récupéraka pona kolakisa ke même ata biso tokozala te me tokobomba makati na mwana wana mais d'après yo sikoyo mwana ngo eza nani yo vandaki na papa Kisolokele papa Diangenda otamboli na papa bango misatu ozaki pe pied gauche sikoyo mwana ngo mpona yo sikoyo aza nani tamsunga papa Lambert ou bien nani ya solo mwana yango na tango wana nayebaki nanu te na 1976 mais tokomi na 1977 le 17 novembre na 0h na lali na salon na Gombe papa Kulutu aye alobi na ngai na ekotala ami ya tata na ngai nalobi te ami ya tata na ye ngala zali ami tango wana ya tokobenga papa Simon Siros donc Siros tata na ye donc yo mtolalaki na salon donc olali bandeko balandi tolanda nano likambo oyo mwa moke parce que ye alalaki na salon yo lalaki na salon papa Kisolokele aye yo zalaki ya mi ya papa Simon Kimbangu kiangana ero mazo benge papa Siros abombaki na komba papa Siros donc yo lalaki na salon papa Kisolokele siko ya lobi na ye kotala ami ya tata na ngai donc yonde donc siko tata ngo zaki nani sikoyo asukaki kaka wana ami ya tata na ngai me ngai nayebi siko me na kati ya bana nyonso awa ami na ngai ezali papa Simon Kimbangu kiangani tobanda kobenga Siros esuki na yango kaka wana moye mpe natuna mituna eza nango te atuni ngai olali oliaki ngai papa wi naliaki eleki tokomi na 1978 papa Diangenda lisusu toke mukoto tokopesa mbote tango tokopesa mbote papa Diangenda alobi l'ami de mon père elekeli ngai nazongi nayebisi papa Simon wana tokomofana na papa Simon na Mbinza Delvaux epai papa Charles Diangenda afandaka sikoyo nayebisi papa Simon tango napesi papa mbote papa alobilanga l'ami de mon père ya seki na ye
nde na ye koyeba yango malamu tango papa Simon atindi ngai na nkamba nakende kozwa enveloppe epai ya papa Mfuma Mbanza nde mokolo nake nkamba mama Mfuma Mbanza bandi kobetelanga masolo ya bomwana ya papa Simon Kimbangu Kiangani ke yo za na chance kozala camarade ya mwana na ngai me mwana wana za mwana te azali koko nde na ye koyeba ke ami de mon père balobaka nzoka nde tata yango ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani oyo akozongisela biso bilembo oyo papa Mfuma Longa bandai ko récupérer to manda uta retraite. Donc ya solo bandeko balandi tozali komona ke papa Simon Kimbangu Kiangani azali moto oyo azalaki deja na toyuti koyoka papa Kisolokele ake kopesa ye mbota lobi na ye kopesa ami ya tata na ngai. Donc ye azalaki ami ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokokende ko te pamba te tomoni ke moyen to loba se to loba papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe molimo mosantu. Yango tomoni lelo alobili likamu na aéroport, alobili likamu na musée, alobi to tonga nkamba. Nde tomoni ke lelo ndeko na ye oyo tobengi ke mama Marie Mwilu Diangenda Kina yepe na kati na likambo wana nde azali kokende na mboka Genève na tina mosusu te pona ko sensibiliser bandeko ya Genève pona botongi nkamba kotonga musée kotonga aéroport pe misala mususu oyo bango bazana ngo meto wana misala oyo bango bazana ngo te pona kaka kotonga nkamba yango wana bandeko balandi moyen to kende molai elite pamba te tozali na kati na émission na biso tokoloba sikoyo motu na bisali valeur nini opesaka na bana na bango batikela biso na banzi pona valeur ya kopesa na bana na bango oyo bango batikela biso ndenge na uti koloba papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana nde oyo papa alakisaki ngai nde oyo akozongisa bilembo na biso nde na sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani na 2003 tango tokendaki Manza Sanda nde papa Simon Kimbangu Kiangani aeko lakisa ngai alobi ke papa pied gauche na longi parce que na récupérer mwasi na ngai mama Mwilu. Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bomoni biso tokomi na kati na mboka awa ya Genève esika toye ko fêter molulu monene ya le 22 mars mais tomoni toye biso mokote ndenge ezali mobongisami yaye moko mama conseillère direct ya chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani nde mama a longwe pona kosala voyage pastoral na ye na mboka ya Genève natina mosusu te pona ko sensibiliser bana na bango na ndenge balembi et puis na misala ezali kosalama na nkamba kasi ngai na yo bozali kolanda biso boyebi te toyebi nini oyo mama na biso abongiseli biso te yango tokoyoka ye moko azali na biso elongo akoyesa biso tina ya voyage na ye aye na mboka ya Genève. Mama mbote na yo mama. Mbote papa Lambert. Mama ya solo ezali sengo mingi pona koyamba yo na kati na émission na biso émission masolo et puis ezali radio na bino moko bo salaki yango nde toziyo awa na mboka Genève. Tolingi toyeba liboso bayo bazali kolanda biso bayebi te papa Lambert ayambi nani na mokolo na poko lelo ekozali ngo mingi soko mi bimisi poete ba o bazali kolanda bayeba ke oyo papa Lambert ayambi azali mwana ya solo papa Diangenda mais yo moko soki bimi na monoko na yo pamba toyebi ke biso moto mwindo akozalaka chaque fois na ba doute soki bimi na monoko no te moyen di mango ya lite yango to sengi no mama na kimio to sengi na yo moko mi bimisa simande to pesio mituna to zanango to bongisi na poko lelo. Merci beaucoup papa Lambert ya solo nazali mwana liboso ya papa Diangenda Kuntima et conseillère directe du chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani nazali conseillère naye. Merci ya solo bandeko bo uti kolanda yemoko mama uti komi bimisa mama Marie Mwilu Diangenda Kina. Mama ya solo tomoni yo na mboka Genève oye tolingi te babiti ya voyage na yo pambate obandaki koloba na le 1er janvier olobaki ke na 2005 okotambola na Europe toyebaki te mokolo nini toyebaki pe mwa nini te mais tout un coup tomoni ke le 22 mars oyo mokolo oyo tata na yo
abotamaki pe na mboka oyo ye atikaki mokili oyo nde yo ondimi koya kosangana koya kotala bana na yo na mboka Genève. Tolingi toyeba biti ya voyage na yo ezali nini? Ya solo, merci mingi mpona motuna. Na bandi ndenge na lobaki yango ke na 2015 na kotambola na Europe. Pamba te na fandi na Europe. Ya solo lelo ndenge toyoki na libondeli ezali le 21 mars 2015. Lobinde le 22 ezali mbotama ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Mboka oyo ya Genève, mboka pe oyo ya tikaki nzoto na ye le 8 juillet 1992. Tangu na zui invitation ya papa responsable, papa Landu, responsable ya paroisse, alobaki soki na koki koya ya solo n'hésitaki te. Pona monaki ezali hasard te. Eza na signification munene oyo peut-être biso bato toyebi te. Me kokoma na ngai ya solo penza lelo na mboka Genève na ndenge naza kotambola eza na tina mususu te. Ezali pona ko sensibiliser bandimi na mukumba munene oyo le chef spirituel asili kopesa biso. Alobi totonga ngana kobosa na rate papa mfuma longo azaki koloba biso ba etofandi na poto tozali vache mère. Bozwi na biso toyebi yango. Me biso ba etofandi na poto toza na possibilité ndenge moko te na baza na Afrique. Yango na papa omoni ete naza kotambola mpona ko sensibiliser bandimi tosala musala surtout totonga. Lelo tozali komona importance nango te. Me na tango ekoya na misala nyonso tokosala nde tokoya koyeba tina nini tosaleli misala nyonso wana. Ndenge kaka balobaka na Kikongo tango batindi tosala totala nzambe alingi nini. Yango vraiment na ye lelo na mboka ya Genève na sensibiliser bana ya Genève to ya Suisse po bango bakosangana na Lausanne, Fribourg na bandi lobi bakozala esika moko bango nyonso na ye ko sensibiliser bango to sala musala to tonga Yerusalem pamba te biso toza kotonga mokili ya sika. Toza kotonga Jerusalem ya sika oyo mokili baza koyeba te. Me bakoyeba yango na tango ekoya pamba te tozali bana bilaka tozali 4e génération. Pona nini kaka biso na 4e génération tokotonga mokili ya sika. Yango na papa na tondi nesengo pona kokoma na mboka oyo lobi papa ko botama le 8 juillet pa kotika nzoto ne kaka na Genève. Ezali hasard te papa Lambert. Merci maman Liloba Suka. Ben Liloba Suka, c'est vrai nazana mingi te na souhaité kaka bonne fête na bandimi nyonso partout bango bazali na molulu ya lobi ezala journée ya méditation. Maye manso ba papa batika yango ezali kosalema. Papa Simon Kimbango Kiangani azali be koloba tango nyonso ye aza kolanda kaka oyo ba papa batikaki. Yango wana malamu to tambola na bolingo na mibeko pe misala na tango wana to sepelisi nzambe na biso totala oyo ezali koya liboso. Merci papa. Merci maman. Diangenda naiko ba donc ye abandi ko lakisa ngai moko donc soki pe tangu na ngwe koki ye ko lakisa ngai pe kaka ke songolo paka banani. Donc pona lelo papa Simon Kimbango Kiangani alakisa kaka mutu moko mama Mwilu. Pona lelo alakisa nga mutu moko kaka la 2003 mama Mwilu. Pe tangu na ye poto alobi kende okenokutana na mama azali kuna. Kobanda tangu wana yaki poto na 2005 nazali toujours pembeni ya mama ndenge papa Simon Kimbango Kiangani alakisa kinga pe atindela kingai. Merci papa Pied Gauche ya solo bandeko balandi tozali komona ke na likamu na kala papa Simon Kimbango Kiangani ndenge tozali kolobela yango na tangu na 1921 papa Simon Kimbango tangu bandaka musala na ye azalaka na mama Mwilu bango bibale nde ya tindeka ke mama Mwilu kende kobeta ngonga na tangu wana toyebi ke musala ezalaki na mama Mwilu lelo na kati na mokola lelo tokomi le 21 mars papa Simon Kimbango Kiangani azali kolobela likambo na Botongi Nkamba aéroport Musée totali na mois de juin Tintsani monene kozala ya jeteki na dirigeant
toke na septembre tomoni Faki na ba flûtiste ya solo ni tokoki koloba na kati wana mai tokoki koloba mingi elite pamba te tomoni ke na mokola lelo pe papa Simon Kimbangu na mama Mwilu bazali elongo mama Mwilu ye wana azali kokende na mboka Genève na ntina mosusu te mpo na sensibilisation. Papa pied gauche mpo na voyage ba mama Mwilu sikoyo yo okoloba nini na voyage lelo oyo tobengi yango voyage pastoral ya mama Mwilu oyo papa Simon Kimbangu alakisaki yo mama Mwilu? Na banzi mpo na voyage ya lelo ya le 21 mars omboka Genève ezali na ntina mosusu te. Soki totangi na makomi na mukanda ya Tata Nzambe na mukanda ya Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 4 bazali kolobela na ntina na Yelusalemi. Papa Simon Kimbangu azali koganga mokolo na mokolo na ntina ete totonga Yelusalemi. Soki totongi Yelusalemi te ekozala na biso pasi. Na ntina na yango mokolo mwa lelo mama amoni malamu ete akende kosepelisa mokolo ya le 22 mars elongo na bandimi ya Genève pona kosensibilize bango na likambo oyo eza na biso ya monene ya botongi Yelusalemi. Et puis kuna na kati ya botongi Yelusalemi mutema ya papa Simon Kimbangu Kiangani eza na biso bai oyo tozali na Europe. Kasi atali na kati na mama atali na kati na Europe kolemba esili kokota makasi. Na ntina na yango amoni malamu akwa kotelema abanda tourner na Europe pona ko sensibiliser bandimi kolendisa bandimi bakwa koyeba ete nzela mususu ezali te soki tobosani nkamba Yelusalemi.
Merci soki likambo asuka ezali kokoloba na biso. Na bansi likambo ya suka na koki koloba eza kaka likambo moko oyo bapapa balakisi biso. Papa Kisolokele akufi le 17 mars. Kasi na bolingo oyo bango bazalaki nango kobanda 1933 ti 1992 bakanganaki kulutu na leki. Eleki andimi na data le 22 mars 1992 bakunda mokolo na ya kobotama mokolo nde bakitisa nzoto ya ya na ye na lilita. Donc balakisaki biso eloko babengi bolingo. Alors bolingo wana nde tosengi pe biso awa na Europe, biso awa na Afrique, tokangana na yango parce que bolingo wana yango nde tokotambolisa mokili oyo bapesi biso lokola cadeau. Merci. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste touti kolanda ndenge nini papa pied gauche auti koloba na biso tokotala na bililingi na biso na ndenge tozali kosala voyage oyo tozali na kati na TGV tozali kokende na Genève pe bandeko ya Genève bazali kolanda biso tomonaki na kati na bandeko na biso na ratelki tozali na mama na biso mama Fifi Ndongala oyo yende azali na kati na caméra tozali na papa Tony Diangenda yazali na graphique pambate tomoni ke fête ezali monene lobby le 22 mars de bandeko na biso ba fliki bango nyonso tokomona na bililingi bazali kuna na paroisse ya Saint-Ouen fliki Europe mobimba bango bakosambela na paroisse ya Saint-Ouen oyo etambusami na révérend Situkwenda Peke Albert na yango tosengi kaka ndenge tokolobaka touti koyoka tozali na période moko ya pasi tokominde na Carrefour papa lobaki nde Carrefour ango mama Marie Mwilu Diangenda andimi kokene na Carrefour wana na Genève poete Genève ezali Carrefour de l'Europe yango bandeko touti kolanda mwa solo mokena papa pied gauche tozali ko continuer na ma solo na biso ya solo ndenge touti koloba yango tokomi na suka ya émission na biso. Ba maman batata bana papa Simo Kimbangu ya liboso tokopesa merci na papa Simo Kimbangu Kiangani pambate na bolingo pe monene na ye alakisi epai na biso apesi biso souffle tozali kolobela na mokola lelo pambate yende nzambe molimo mosantu nde tokopesa ye matondi tokozongisa matondi mingi pambate sans ye tozali na biso pasi pe tokopesa merci na ba conseiller et conseillère ya chef spirituel tozali komona bango nyonso ba koti na kati na mosala pona koepole nzambe molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani ya solo bokolobake nzambe yango ndenge na kokozala mutu nkole sazalaka mutu ye alobaka na biso na Jean 14 akotindila biso mosungi na kotindila bino un consolateur oyo tozane na mokola lelo consolateur wana ezali ndekete ezali mopepete ezali mutu ye wana papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge tolobaka réincarnation ya papa Simo Kimbangu et ye wana ka papa Diangenda nde azali kotinda ba conseiller na conseillère na totali conseiller na ye conseillère ya liboso mama o tokobengaka mbuta Kwankiadi ye patali atelemi pona kosala mosala pona koepole papa Simo Kimbangu Kiangani totali papa Zako Bituvidi o na kolobaka ye azali antenne parabolique ya mokonzi donc yende mutu asimbi côté administration na kati na lingomba pa mate soki yete mbele elingaki kozala pasi ordre ezali kokota tokei tokomona papa Mbenza tolo na peto bokola nkamba soko koti yango soso kolia ndengo lingi restaurant ezali kokauka te kolia banda du 1er janvier au 31 décembre elingi kolobake conseiller papa Mbenza na papa papa Nabiso papa Regen bango batali kosala pona kolesa nkamba ndenge batali kolia tokei potomoni mama na mama conseillère Antona pe awa na kati na Europe mama Marie Mwilu ya koti na kati na sensibilisation pona ko sensibiliser bandimi na likambo oyo ya botongi nkamba na yango pona mokola lelo na pesi susu merci na DG papa Stéphane pe bandeko nyonso ya ratelki ya mokili mobimba topesi bino mbote ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Tony Diangenda mama Fifi Ndongala kuna na caméra na sonorise papa Edi Zolandonga papa Bibo Kolande
biso nyonso na kati na émission masolo topesi bino mbote pe topesi merci na papa pied gauche na ndenge abi biso na mokola lelo.
kosala bango bate bango mibale bazali kaka motuku ya solo nazali ngai moko te nazali na mama na ngai nakopesa maloba soki okoki kotelefona te pamba te ngai nazali mama fifi yo soki kotelefona te kozana mpe okontinue batondi mingi mama fifi ya solo lelo ezali bongo mokolo monene mokolo oyo bandimi ya mokili mobimba bamati bongo na ngomba ya Yelusalemi na ntina mosusu te na ntina ya kokanisa bongo mbotama ya papa Diangue na Kuntima ye azalaki bongo mwana ya misato ya papa Simon Kimbangu yango na mama Marie kasi mokolo wana ezalaki esengo yango wana lelo akokisi bongo 98e anniversaire ya mbotama na ye yango biso bakipase biso tozala na esengo tosepela na molulu wana nde na yango biso awa na mboka ya Suisse na ville ya Genève toyambaki bongo ama conseillère directe ya papa mokonzi ya kule papa na kombo ya mama Marie Kulu ye ayaki bongo kosepela molulu yango na biso bandimi ya Suisse esika wapi ekamamaka bongo na papa Ndula nde na yango tozali komona ndenge bandeko na bazali na esengo yango na molulu wana tomoni bandeko na songo baye bauti mpe bipai na bipai lokola bamusicien bauti bongo na mboka France tomoni bongo bandeko na biso bamusicien bango mpe baye kosangana baye kosepela elongo na biso awa na kati ya mboka ya Suisse tomoni mpe ndeko na biso mama Fifi tomoni papa Lambert papa Tony biso nyonso tozali kaka na kokanisa bongo mbotama na ye ya papa Molimo Mosantu tolandi maloba ya mama mokonzi mama conseillère na maloba na ye alobi ete bazalaki bango misato kasi papa Kulutu ayaki awa na mboka ya Suisse esika wapi akosika molimo na ye ezali na ntina yango wana alobi biso bana ya Suisse tosepela tozala na esengo esurtout na misala ya papa toli kosenga na biso tokoka kosala misala po ete tokoka kotonga po ete lobilobi tokoka kosepesa bongo tata Nzambe kasi tata soka na esengo ezalaka mapangoli na banda mama Fifi okoloba nini na ntina ya likambo wana oyo mama na biso ayebi koloba na biso tomoni ete azali na esengo ya kosanga na bongo elongo na biso ndenge balobi
na biso ya SPC nde mokolo molelo bango basili kokuta bongo na ngomba ya bule na mwana mboka ya Yelusalemi mpona yango Mama TV molulu ya lelo epesameli bongo bandeko ya protocole bandeko ya transport na bandeko ya SPC bango wana bamatisa ngomba ya bule Merci Midi Maman Nina. Pour le bout à nous, on a su se trouver dans les na kimia touti musika papa bandeko bauti bipai na bipai toye kosangana na esika oyo ndenge tobengi yango Carrefour papa topesi yo merci mingi pesa elembo na mwana moko oyo tozalaki nango mposa na yebi osobongiseli biso tosengi kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo pambola bile oyo bapesi biso liboso papa yo tia loboko na yo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen tokende malamu mbote na bino ba mama mama na ye pai na yo soko kokopesa ngai kombo na yo pe koyebisa biso paroisse nini oyo uti ngai kombo na nga mama Charlotte Eduardo na uti na paroisse ya Lyon naza mwana koreki ya Lyon. Impression na ezani na fête alléluia le 22 mars ndenge biso nesto kutani na mboka ya Genève. En tout cas ezali esengo mingi na kokutana lelo na mboka Genève na koya kokutana na mama. So koloba mwa makasi mama. Eza esengo mingi na koya na mboka Genève na kokutana na mama na biso mama Marie Mwilu toye na fête ya mbotama ya papa dia ngenda kuntima yende azali moko ya biso na kati na lingomba na biso ya église kimbangiste pona koloba. Bon lelo ezali mbotama le 22 abotama ki le 22 mars mais 1918 vraiment eza esengo mingi na kokutana awa to sepeli na mbotama tika ite abotama kati na mitema na biso afungolela biso mapamboli ya Yelusalemi ekitela biso nyonso ndenge tosangani awa pe na lingomba mobimba ya kimbangiste. Merci. Maman, est-ce que Rolanda a émission ma solo? Oui, maman journaliste. Nalanda a émission ma solo. Émission ma solo et pesa magana ndeko na biso papa Lambert na yome osalaka na ye to sepelaka mingi parce que fungola ka biso banzila toyebaka mingi oyo mabomba mi ya lingomba na biso o tozali koyeba te o pe na tango akala tango tozalaka na Afrique ba papa na biso bazali koyebisa biso te mais grâce na bino na émission ya masolo pe toyebi makambo ebele pe to découvrir makambo ebele oyo papa Fumwalongo aloba pe oyo papa Kulutu aloba ya solo e pesa kabiso esengo pona koyoka yango pesa kabiso esengo yango pe pesa biso pe mayele ezo pesa biso pe makasi ya kolanda nzela oyo. Merci maman to sepeni mingi. Mbote na mama. Mbote mama journaliste. Mama okoko pesa biso kombo na yo pe ko pesa biso okosambela na paroisse nini pe nini yo kosalaka na paroisse wana grade na yo eza nini? Non, nga kombo na mama Rebecca na zoami na paroisse ya Lyon. Bon, pour le moment nazalanga na grade te. Osano mondimi ya papa Simon. Mondimi grade oyo eleki ba grade nyonso. OK mama, impression na ezali nini na fête ya mokolo lelo ndenge na uti kotuna mama na biso. Mokolo lelo vraiment epesa melaki biso. Mama te mokolo lelo ya ki mokolo oyo papa Diangenda kuntima abotamaka. Donc etombe pe dimanche. Yango pe biso bi biso kozanga te photo kende. To sangana biso so ba mama Suisse lokwa pe mama zoya na délégation à Paris to sangana biso nyonso wana mokolo lelo za mokolo mo azarte donc ebongisa maki déjà que to ko sangana na bato Suisse na bato Paris pona yo eleki ndenge pona ngai eleki vraiment kitoko pona ngai eleki kitoko mais pour to défiler bien mingi te temps ezaki moke yango wana kaka mais sinon dans l'ensemble eleki na bien. Elle est bien, vraiment très bien.
Merci maman Totondi Botondi. Mbote papa responsable. Mbote. Ya solo papa nga na bengi responsable kasi na yebite ozali responsable ya paroisse ninso ko yebisa biso. Nazali responsable ya paroisse ya Genève na mboka ya Suisse. Papa Landu Ndula. Banomaki nga depuis le 4 décembre 2014. Batelemisaki ngai le 11 janvier 2015. Ya solo papa mukolo ya lelo ezali mukolo le 22 mars. Tomoni ete mama Mwilu asili kokita na mboka ya Genève tozalaki na ye na kati na fête. Alors pona yo esengo na yo ezali nini na komona mama na mukolo munene ya lelo le 22 mars akitela bino na kati na mboka ya Genève. Esengo ezali munene pamba te azali mwana ya liboso ya papa Diangenda Kuntima. Lelo ezali anniversaire ya papa Diangenda Kuntima abotamaki le 22 mars 1918. Esengo na biso yali eteke tosepeli na ye elongo na mokolo ya mbotama ya Tata Molimo Santo papa Diangenda Kuntima Joseph. Bongo na maimanso masili koleka tomoni yango l'équipe vraiment na kitoko nyonso. Nini yo koloba na baye oyo na ba paroisse misusu. Okoyiko sabango nini ndenge ni bino bosai pote mama kitara po mama za na kati ya tournoi na ye. Eloko ni yo koloba na ba paroisse misusu pe ya Europe po na boyambi ya mama. Na ba paroisse oyo ezali na kati ya Europe. Eloko na koloba na bango ete tozala na bolingo. Likambo esalami lelo ezali likambo ya munene. Soki ba paroisse na kopesa exemple ya paroisse ya Paris. Soki bazalaki na bolingo bango banso mukolo ya lelo basambelaki bango banso sika moko Tata Molimo Santo sa divinité papa Simoni Kimbangu Kiangani alinga ozala na sengo ya makasi koleka elakisi ke bazali na bolingo te yango wana basambeli mutu na place na bango. Or que mukolo ya lelo fallait bango nyonso bayokana basambela paroisse moko elinga ozala sengo ya munene na biso banso pe na kati ya mokili mobimba. Bongo pona ndenge na tuni yo pona ba paroisse oyo esika mama akoyi kokende yo olobi na ba conseil ni okopesa na ba parents su pona boyambi ya mama. Mama batambolaka na programme na bango oyo babongisa bango moko. Ba paroisse nyonso surtout oyo kobengisa mama. Eloko na kosenga na bango liboso baza na bolingo. Pona kobengisa mama fo bayokana. Bolingo ordre yangonde ekosenga mama se déplacer akende ko sambela na bango esika moko. Soki baza na bolingo te moye basanga na bango ban surtout ekozala te pe mama akoya ko sambela na bango te. Papa toyoki yo to pe tolandi yo na bolamu nyonso. Tango mosusu ozali na liloba oyo okoki kobakisa. Liloba ona koko bakisa misho batindi biso na kati na poto to panza sango ke papa Dialunga na Kiangani azali nkolo Yesu. Papa Simoni Kimbangu azali Molimo Mosanto. Sa divinité papa Simoni Kimbangu Kiangani azali Tata Molimo Santo mbala misato ayekati na mokili. Toto saye na maye nyonso zo loba na biso to landa ye aveuglement parce que azobongisela biso esengo oyo nanu to monite kati na mokili. Yango kaka nazalongo bet na yebisa bino. To tondi obotondi papa, merci beaucoup. Mbote na yo mama. Mbote mama Fifi. Soko koyi komilakisa liboso ya radio télévision Kimbangiste bakoka koyeba yo soki ozali nani na lingo osalaka ozali nani kombo na yo nani pe musani yo kosalaka na kati na lingomba oyo. Ngai kombo na ngai mama Mamiki na Mvete nazali mwana ya liboso ya mama Marie Mwilu Diangenda na papa Kina nazali koko papa Mfumwalongo. Toyaki na Suisse na tina ya le 22 mars toyaki kosanjola kombo ya papa Simon Kimbangu o papa Simon Kimbangu alobaki ete topanza saone na mokili mobimba. Yango wana toyaki délégation na mama Mwilu mama conseillère toyaki pona to fêter mokolo lelo le 22 mars. Botuninga motuna nazali na salaka nini
nazali na mouvement ya surveillance voilà nazali pied gauche ya papa donc biso pena mutu to signer pena likambo yango penza donc tokowa mpona papa Simoki Mbangu donc biso pena tolakisaka na mokili mobimba ete mokili oyo likolo na se eza ya biso donc yango wana toye kopanza sango awa sango se epanza na mokili mobimba mais toye su kotia mwa force awa pamba te mwa kolemba te mais mwa baproblème ezangaka te na bamboka bisika mais soki mama aniati oubien papa Simoki Mbangu kianga aye aniati bisika yango omoni ke makambo ezwi ampleur mosusu yango wana tosepeli sikoyo tozozonga tokozwa train na biso na 19h42 toyaki délégation papa amemaki biso na kimia mpe azongisa biso na kimia likambo kaka nazalaki nango ya koloba yango wana naza lesengo makasi émotion eza tellement makasi ke nabungisi bamo mosusu. Merci aussi olobi nyonso ngo ekuti natuno mutuna mosusu ezali te natondi yo botondi mama. Mbote papa. Mbote mama. Okoki kopesa biso kombo na yo mpe oyebisa biso paroisse na yo mpe mosala nini yo kosalaka na kati na paroisse na yo. Nga nazali bongo kombo na ngai ezali papa Vincent Mayingidi. Nazali bongo na paroisse ya Genève. Paroisse ya Genève place nga na kosanganaka. Pe mosala na ngai o na kosalaka nazali papa Nkengi. Ya solo papa impression na ezani na mokolo mwa lelo ya le 22 mars ndenge omoni mama yeli biso na kati na paroisse na bino ya Genève et puis na molulu nyonso ndenge ki olobi nini. Na mokolo mwa lelo eyebani ete biso bakimbangiste ya mokili mobimba tosangani na tina pamba te mokolo epesameli biso ya le 22 mars 2015 ezali mokolo oyo anniversaire ya mbotama ya papa Diangenda Kuntima boyei na ye ko récupérer biso na kati na mokili ya se na yango impression na ngai en tout cas totondi na esengo pamba te ezali ba date moko tokoki kotika ngo elekaka pamba te po ezali na mabomba mi ebele na mabomba mi biso bana ya kati ya ndaku toyebi po eloko nde tozokoluka mapamboli ya banzambe na biso nde yango tokokumisaka bango lelo po ete tokoka kozwa maye oyo ezangi biso na mokolo mwa lelo. Kasi tomoni mama ndenge nalobi mama conseiller ye est-ce que omoni yango ndenge ni pour la mokolo po exceptionnel quand même bozalaka bino na bino lelo tomoni mama yeli bino na kati ya terrain na bino mokozi ezali justement ezali azarte soki mama alongwe na mboka ya France ayeli biso na kati na mboka oyo ezali azarte na bandi tolandaki mai oyo alobi na kati na lingomba alobi mingi ezali ezali souvenir monene na ndenge mai oyo elekaki awa po papa atikaki biso na mboka oyo papa yaki awa po atika nzoto na ye na kati na mboka oyo donc lelo toye kosepela mbotama na ye et puis toye na sika oyo ye atikaki biso na kimosuni na yango mama kwa ya ye akaniseli biso na likamokolo mwa lelo aye kosangana biso epa na biso ezali honneur pe ezali eloko ya munene esalami kati na biso na bana ya Suisse. Totondi yo botondi mama papa merci beaucoup. Pona lelo tosukisi émission na biso na tozali kozela deuxième volet au tokokende na bamboka mosusu nde tozali kozela ba appel bamboka mosusu pote mama azali pona bino na Europe mobimba pona lelo botika la malamu tosukisi wana merci.